Salut mes amours, c'est Volcanique TV. Mbote mingi na bakwa nyos tu kote nyos tu bozali. Eza bino na ngombe mwana mungala mwana Equateur mambenga na yeli susu. Tangu na ngombe ya kaboy na kapamba te. Bayaya. Tona yebo ebana mama na akapamba te bo simba bokebi bo landa nga penza malamu bo landa vidéo bo partager vidéo parce que vidéo oyo pesi nga pasi pe somo na matanga ya Diane ba comédien na biso na lingi bino mingi pe na linga bino pe na otika ko linga bino parce que bino batu bozolongwa biso ba stress na poto mais tango to mona mabe photo beta c'était pourquoi parce que ce que tu beti c'était moi bongeza te biso batu to tala bino tellement to lingi bino mingi ya moto beta c'était bozonga kana nzela po soki to beti c'était to mona boko bunga bozo kende mabe elobi na bato moki bozo beta mabe makasi corps ya moninge lali corps ya Diane elali mais bozo bimisa toujours ba propos ya mabe na monoko tango to beta ki c'était to lobi liwa Diane ezapo ya Gabi alobaki afingaki asalaki boy mais to mona vidéo muso ebimi ya Gabi te eza mutu moko na Turquie to boyite mais nazotela bino vidéo moko bolanda boyoka ba propos ndenge Gabriel abimisi na corps ya moninga nano ekoti mabele te ata oza mutu show ata oza mutu kanda ata ozolinga likambo wana te soki mutu akufi basamba asu na mowe basala asu tiraillement bras de fer na mowe te pourquoi soki mutu akufi mutu akoma malamu pourquoi parce que ozotala que non aza na nzoto lisusu lokola ya biso te akomi esprit tika toloba neka malamu pourquoi parce que moni pe mana kimia eke fanda kota kimia na otela bino video bolanda ndenge nini ya Gabi bimisaki maloba na monoko na pe eshokaki nga makasi na bi ata moninga kei loba changer ata koloba qui yankeza na tina te changer ata koloba yaya pour ça lo bien et ça lo grande dame changer ata koloba pour so changer ata koloba et ça la bien ba propose bimisa izo za kilo trop bo panzela nga vidéo oyo comme la Gabriel na lenga ke mingi mais na lingita bunga na za posa za toujours na nzela boze atoyoka ndenge Gabriel ye moko na monoko na lobi. Vous comprenez? Ce qui dit à Nanda, à Koufi, vous avez Koufi pour un problème. Mais ce qu'on a monté, ce qu'on a zongé en sous, na Royaka. Merci beaucoup, Yaka. Boyoki bino moronde ni alobi ndenge Diane akufi boye eza na problème te so babiye mutabomi eza na problème te mais soki ndenge akufi bo soka zongi lisu na kibomoto naye asali likambo oyo ya zoboya akozonga lisusu po aloba yaya atati corps ya ndeko na yo elali o akomi esprit o bakomi obenge cadavre mais obimisa toujours ba propos ya bien te na monoko. C'est pas normal. Gabriel n'a ke mingi façon à jouer mais a obeta mabe makasi. Vidéo bo partager moi comme la Gabriel a obeta mabe. To lingi Gabriel abunga te za toujours na nzela. Ndenga saka ba émission na kenda komona batno ba paka juma azoko aider batu esa ka bien bimisaka bébé. Mais na ba liro ndenge akena ngo na liwa Diane bo isali mabe makasi botika ke hypocrisie ba comédien hypocrisie za tina moko te boza na hypocrisie makasi na kati na bino so
boza na matanga so bobandi ofunga monoko mpona olela okasa nesi bolingaki moto wana makasi mais nakotala bien eza na bato mosusu balingani te. Pourquoi bauti kopoisonner président Caleb? Moto a poisonné président Caleb a comédien parce que bimi déjà a comédien. Bon moi lelo oyo ce que président Caleb a eu traitement bien te président Caleb a koufi après bataleli c'est pas normal. C'est pas normal. Tant ozo boa ke moninga mbasu obite ke mbasu wana ekoki omeme na liwa mame pela babwa ke le mbasu 3 fois. 3 fois maman na boya tina koleka liboso ya TV so ezaki keno ba mema na ba prière tembe tam sou meme pela lelo mbela zate vie de loi ba laisser poisson vie de loi so akenda ka Afrique du Sud tembe vie de loi bikite Raïs poisonné Ada azalaki empoisonné ozomona moi mobile a comme pâle de plus en plus ozomona Ada zo jouer aza toujours faible a comme pâle bobando bosana keno ndenga le poison bongo kokyo meme pe na liwa apo boleli apo bofungo munoko boleli to landa matanga diani ndenge bolela bola to mona penza keno bo amite ya mabe baba hypocrite makasi kora muninga nan bakundi te mais bo bimisa ba propos boy bino bato botika lokola ba mama na bango bana wana botika lokola ba mama yana kibaza ko za na Aisha que m'a dit que ne peut pas la goûter. Nous on comprend que mais comme nous on comprend que puis nous on comprend courage na ange amina yaki courage ebele na ange na courage ebele niweza nzana bisonyo surtout nzamba yebi maintenant na ocha vidéo botala ndenge ba comédien misusu ba olela tu sens que oyo azolela dianité aolela déception tu sens que oyo ndenge azolela boye esprit na eza kutwa na matanga dianité aolela po batu nyonso tu bamona yeke non ye pa lelaki diani totala biso nyonso tu totala avec courage et sans fléchir, maman a su supporter les épreuves, les pleurs, les trahisons et était toujours plus forte encore. Maman, demain je ne verrai plus jamais ton visage. Désormais, c'est par tes photos et vidéos que je parlerai de toi à Berlin. Mais sache que je t'aime et je te verrai toujours. Deviens cette étoile que je regarderai tous les jours avant de dormir. Vis à jamais dans mon cœur et pensée. Maman, je t'aime et repose en paix, ma brave. Merci, là, c'était le raison. Fidèle, dites par sa fille. Na choc au moins nos modèles à l'eli boy bisanga. Amona bino ba mama na e boy bimisa ba propos que non. Atandenge dia na kufi bongo. Soki azongi en vie. Kia bandeli likambo asala ki na kozonga na koloba. Donc ozonga le soro finga le susu. Total kalboso total pesima. Total boso total pesima. Mon kilo yo eza abisote. Lelo zidia ne lobe kokyo soyo. Vie eza mokuse. Totambola bien na mokili. Totambola bien na mokili. Nazo luka kote ba comédien babanda kolela. Botala penza ndenge bazolela. Omona penza ke non oyo azolela déception. Oyo azolela ne dianité. Oyo azolela déception. Bozela to luka moto zwango kalate. Aisha que m'a dit que ne peut pas la goûter. Nous on comprend que
vous comprendre, puis nous vous comprendre. Vie à jamais dans mon cœur et pensée. Maman, je t'aime et repose en paix, ma brave. Merci, là, c'était l'oraison fidèle dite par sa fille. Vous sentir que non. Vous sentir que non. Vous sentir que non. Et les misusu, et ça, il y a la déception. On est à la choquer, on a battu bakoti, battu basomba bakisa bakoko. Et les batu baleli na matanga diane. Et ça batu msu ba la déception, tu vois pas mobile. Et ça batu msu ba olela. Akanisi ne mama na ndenga kufa, yango azolela. Mais bon lela na sincérité. Boye bake non, lobi eza abisote. Boti ko boa ke la baninga maladie. Boti ko tiela baninga ba poison. Boti ka ko étouffer baninga. Priska moi no azo subir conséquences moko ya mabe priska ça ina mobile na bolandi boketi bokati sina famille mobile na ye bokeko c'est la priska makambo priska lelo ba ona mobile lelo basate mosanto ye wana bozwaki mosanto botoli mosanto tina mobile na Canada mosanto yana za siko na mobile te kaka likolo na bino ba comédien bolingani te ko bwakela na maladi ko finga na ko chola na ko étouffer betola baninga bolingana ya solo biso ba totala bino soki biso tolobi te to mona bo bonga te faut to beta toujours c'était tout ça non toujours conseil pour bo bonga parce que ba théâtre na tango kala tanto zeba mike tout ba groupe salongo bazaki na ba affrontement ote affrontement oyo komika asikoyo ba groupe salongo ezaki so akufi ba bité asimba kisi na yeye moko asimba kisi nda akufi ou bien akufi na sida pourquoi parce que azaki mobulu pour mibal banda koka komona bato théâtre te mibal surtout bazolanda bango peut-être akufi na sida ou bien asimba kisi mais bomba bomiye mutu akufi boy mutu akufi na maladie akufi na mbasu to moni onka na tangu ya lelo ya lobi awa ete ya bino bomona nde bokufa ya mindonda otaki okufa asaki crise akufi Diana sali crise akufi ete ya bino te ete ya bino succès ngozo luka okenango wapi succès ozokenango wapi so boke muninga mbaso boke muninga pese apozwi nini na vie osombi jet privé osombi planète moko boye na likolo apozwi nini bandeko nanga liwa Diane ba comédien ete ya bino bo partager lenga vidéo oyo komela ba comédien ayebi comédien moko atindeli vidéo oyo bazwa ne fils que conseil oyo ou te pas maman volcanique TV pour bazonga un peu na nzela ya gabi nalinga ko mingi nalingi to beba nalingi to tengama parce que ce que lingi mutu faut beta sete côté ana poani azonga na nzela. Merci beaucoup na lingi bino mingi bozala malom biskanyo bozali. Merci beaucoup na CCCko kamata yo bisous. Merci beaucoup na bino nyonso les fléviantes na bosanyote na ko bosana les bosso kanate na ko bosana pe. Donc, bossa na groupe les abeilles, les abeilles 1, les abeilles 2, bana nostal les abeilles, na pesibino bosso babisu na bino, fondation nana toujours en avant. Tant fondation nana ezoya wana maman volcanique yeyo la fondatrice et la fondation nana. Pourquoi? Parce que azana toujours pour na kozong sabat nanzela alingite batu ba tengama. Tant vous conseillez le changeons mentalité, tout changer mentalité na biso. Merci beaucoup, au revoir.